Mbote mingi bandeko balandi émission Kindoki politique bozui les bakwa kolanda biso partout dans le monde to pesi bino mbote pe to tondi bino botondi pona confiance pe fidélité au bozala kanango toujours na émission na bino Kindoki politique wapi to analyse ka ba actualité politique et longo na bino to pesa ka makanisi pona lolenge kaniko tombola ekolo Congo pe kotonga yango ezala kitoko makasi ezala développer pour que to zala na mboka moko ya malamu mingi nde souci na biso sujet ya Kindoki politique ezala kamboka Congo to kanisa malamu to sala malamu pona Congo et yango nde na cadre ya émission ya mokona lelo to yambeli bino bongo mwana mboka François Ndeke azali CGA ya dynamique pour la démocratie au Congo DDC parti cher ya honorable Ingele il faut to naye longo to sur la question d'actualité politique les alliés vraiment ko lobama na tangu oyo pe lisusu esengeli ko bosa na teke bazali moko na kati ya Lingomba FCC Front Commun pour les Congo. Alors, yamboto kota na kati émission na biso tikato sabino ki ba état généraux de la presse oyo bandaki mokolo ya lobby bisika wapi président de la République a fongola ki yango ezokoba mokolo lelo na centre nganda pe ko continuer ti mokolo le 28 janvier bisika wapi bisika wapi bandeko ya ba média bazali ko sangana pona ko luka ko traiter ba question ezali ya presse pona ko sala que presse na biso ya mboka Congo ezala lisusu moko ya ba élément o ezala ko privilégier démocratie pe ko tonga ekolo na o etali liberté expression mais lisusu ko pesa ba information ezali malamu ko éviter ba information lokuta to pe bongo na bongo. Alors lelo na émission Kindoki politique ne na lobi yango tozali bongo na moko ya Lingomba DDC to sur la question d'actualité kasi nyonso o ekolobama awa na suka na ngo to pesa ambiso nyonso makanisi ya malonga pour komboka na biso ekende liboso to posa na tek tozali bongo mercredi 26 janvier 2022 nazali na mwana mboka François Ndeke na plateau nanga monsieur François Ndeke mbote na yo mbote mama Naomi mbote mingi na tombelio ba merveille pona mobu oyo bandi. Merci. Amoni banda to bandi mobu oyo mbali boso ya mbanga na plateau na yo. Na tombelio vraiment mbula elamu. Merci beaucoup papa Ndeke mbula elamu na yo pe lokola lelo esengeli koloba yango to sali 3 ans uta mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akotaka na pouvoir ezalaka pe mbala liboso to mona passation pacifique ya pouvoir pe lisusu alternance ce qu'il faut koloba yango penza solo bambuma o ya alternance politique na mboka na biso 3 ans après ezali boni mama longonya mingi pona motuna wana Oyebi pays na biso et une indépendance depuis 1960. Banda 60 tilelo tozali na 5e président. Ya liboso Kasavubu, boyebi suka na ye ndenga kendaki. Alternance salemate. Ya mibale Mobutu akoti na coup d'état. Abimi na lolenge akotela ki na coup d'état. Alternance salamate na ndenge ya malonga na ndenge ya mibeko ya misatu l'effet papa Laurent Désiré Kabila akoti na coup d'état ndenge akotaki abimi pe na lolenge wana ya ekutu ke plus loin parce que babomi ekoboma alternance ya malonga te ya mine Joseph Kabila koti tangwa koti na banzi bandeko bazolanda ngai bakomona ke banda to bandi ezana président mokote asala o Joseph Kabila salaki pour une fois na kacha Congo a organisé 3 cycles électoraux ba élection to bengi démocratique na 2006 na 2011 Mobeko likonzi EPC mandat mibali. Le raïs sénateur à vie a sali mandat mibali. Yasuka a organisé l'élection. Étant organisé, a sali passation au babengi civilisé. Pe pacifique ya pouvoir. Soko tamboli na mikili Afrique. Nga na monike
Kabila azali mutu oyo tokoki honorer. Parce qu'à côté na pouvoir, bien sûr, mais on a batata oyo akutaki. Totanga te, totanga Rwanda te, totanga Cameroun te, totanga Brazzaville te, totanga un peu partout là. Bazwa makanisi wana te. Mais Joseph Kabila a eu makanisi. Ya kosali sa élection, oyo esali ke ye moko aza candidat. Au-delà de ça, soko ke ipe en Afrique. Okomona ke président nyonso aganza élection, ce qui est moko taza candidat akoluka moko ya famille politique na ye. Nde ako succéder. Mais pour une fois en Afrique, pouvoir elongwe na droite et kei na gauche. Nyonso salami na bokasi yandeko Joseph Kabila Kabange. Alternance oyo tolela biso nyonso. Parce que même ngata na mwa muke na wanda komituna. Quand est-ce que na komona deux présidents bavandi na kati ya mboka moko ya kala moko asika? Il a fallu 60 ans après to vivre yango na Joseph Kabila. Ezali eloko moko malamu parce que ndenge zawana servir de leçon. Président moko le sous-souté na Congo a kosala plus de 10 ans. Au sali premier mandat, deuxième mandat, osa obligé à kotika. Tango kotika, il faut alterner pouvoir na mutu mosusu. Donc, ce qui to lobi na lolenge ya oyo tuni na mutu na alternance, ezali mbuma malamu, ezali loko futo batela, to simbango malamu, to bebisango te. Parce que ezali pas ondeko Kabila tikelbiso. Malango, 3 ans après le lot Tokoyo Kolobak, depuis Joseph Kabila Kenda, quand même alternance, il y a même changement dans Boka. Écoutez, alternance c'est un fait. Changement pèse le comme ça. Alternance c'est que yo zala ki ne bonga. Tango batela ki yo na mobe komo ko likonze koki. Otiki pouvoir na maboko ya mutu mosusu. Changement de régime, changement. C'est ça, donc alterner. Mais quoi alterner o ezali pacifiquement. Ezoya na lolenge nini na nzela ya démocratie na ba élection. Contrairement na o esama kikala. Avec Kabila, avec Mobutu, tokobenga ngo alternance. Mais ye na nzela nini ya ba coup d'état. Wana eza alternance amalamu te. Ya solo ezali oyo o tozomona basali baponami ndeko oyo a échoué andimi ke ngai na échoué ndeko ya gagné aye azwe bonga akoti pe ya makasi ezali ke lelo ba congolais ba mesani pour une fois dans la vie ba mona président ya kala na président ya sika soko ke na bamboka kwa ba Ghana oke na bamboka kwa ba Tanzanie okomona 4 présidents 5 présidents ya kala o basala bavanda bakoma lokwa ba conseiller république biso toza na chance ya komona Kabila vie akimi mboka te azana mboka bapaya te mais toza na ye awa donc eloko makasi ya mwana pona papa François Ndeke nous ozolobela makambo ngo ezotinanga na tuna mutuna ope bala mboka bazomi tuna. C'est vrai que Joseph Kabila sénateur a vie abima na porte ya munene abimi normalement ndenge mibeko esengi kasi bandeko ya régime ya lelo ba akizaka toujours ya ko saboter déjà elobama ki abimaka na volonté te azala ki contre ya kotika pouvoir pour déjà ba pression ndo uta de part et d'autre ti a organiser ba élection les en 2016 et ko en 2018. Mais kobimana ye a se préparer que atika mboka to pona loba ndenge zo ba mboka ekufi déjà nyonso za ya kobeba abebi si nyonso et la tikeli ndeti mwa libabe ya bandeko ba ko s'en sortir te. Mama na ngambo wana makambo zoloba bandeko bazoloba wana c'est comme si ba vivant na Congo te na banzi bauti na bamboka mususu parce que muto a vivre na Congo ayebi. Soki Kabila azalaki na discours oyo bango batenaka. Kabila kuti akoti mboka oyo na Mobuni. To banda Kabila papa a succédé nani? Mobutu. Biso nyonso awa nani aebite ke pouvoir dictatorial ya Mobutu nde ekomisa mboko par terre. Na biso moko biso peto piyaka bana mboka ba piye ba mwa ba entreprise zalaka mike mais tangu Kabila papa du pouvoir
Aussi boyoka Kabila zolela mukolo moko, Kabila papa. Alobi non, ngai na sala nga inane, Mobutu asaki 32 ans, donc moyen na sala oya asaki ezate. Pouvoir les abongote. Il y a un principe, au babenga ya continuité, ya ba faire ya l'État. Mutu nyonso ayaka. Na lopoto balobi, il faut jouer partition na ye. Kabila papa ye na 3 ans avant baboma ye. Okolo ba nyongo atikela biso euta wapi. Atika ta nyongo mokote. Fonctionnaire mokote atika na nyongo. Ya lifuti na ye. Alesi biso ba masango awa ya kanya makasese. Atongel biso banzela le boulevard au mona triomphal. Kabila sali yango n'est-ce pas sini. Ou asel na pouvoir. Au même moment, baza ko bundisa ye bitumba na kati ya mboka na Rwanda. Mais pendant que tozo bunda, koto yo batu bazolia, koto azo tonga mboka. Wana babenga ngo ba fofuya. Soko moni mutu aza déjà ko échoué, hein? Donc il faut aluka ba raison moko boy, o eza ko tenir te. De la même manière, Kabila continue à pouvoir, il a fait son temps. Asali oya koki ko sala. Nalingaka mingi kokata ngo na mwa ba fait ya mikusi. Kabila continue à pouvoir, akuti RDCT. Oto bengi Congo oya lelo na configuration nango avec combien de superficie? Il y a 2 300 et quelques kilomètres. Akuti angote. Akuti Robert Rwakanga Est. Asala pays nae. Akuti Bemba Kanga Équateur, asala pays. Akuti Bambusa na mwisi asala pays. Et le président Kabila a hérité la partie ouest de la République. Yangonde abanda ko diriger. Akuta pays te. Soki ezana mutu akoka kolobake mboke kufa kombo na Kabila po akuta mboko te. Hein? Mais tango azwi mboka. La première des choses c'était quoi? De 2001 à 2004, mission ya liboso ezalaki ko réunifier mboka ezonga na ba frontière na ngo ya kala. Eloko asalaki yango wana. Tango réunifier mboka ezongi ya mibale ezalaki nini? Mboka ezalaki na mobeko likonzi te. Constitution ezate. Il faut to doter mboka na mobeko oyo ekosala ke batu nyonso bazala sumi na ngo pe bato sayango asali mobeko likonzi ya misato ezanini a organiser l'élection na lobi yango 3 cycles électoraux. C'est pas donné à n'importe qui. Tokoki koloba nyonso tolobaka, peut-être c'est le commun des mortels oyo ba zwakata mingi ya komanyola te, mais soko tina kati Kabila s'est enrichi, Kabila abomi ba entreprise à l'État, Kabila abomi nyonso akotaki. Mama bandato bandi na Kasavubu. Nanu nayoka masolo ya moyibi ya corruption ya koyiba mbongo ya l'État te lolenge tozo kangolelo. Yo osoyo ki banda gouvernement ekoti muto ayibi ata 800 000, 900 000. Koyiba lelo za ba millions. En termes de millions. Et mbongo yango ezo uta wapi? Kaka mbongo yo babimisi pona kobongisa eloko mo pona bana mboka. Ezo uta na ba projet. Tonzo projet 100 jours. Webi mbongo bonye bima. C'est plus de 500 millions. Est-ce que lelo tokoki kolandela mbongo wana? Caméra à prison, pourquoi? Dans le groupe naï. En termes de millions, je vous dis, en termes de millions, on a un projet Moko, 100 jours, et ça a une ramification belée. Si on continue à faire un projet à une maison préfabriquée, on a un projet à saut de moutons, on a un projet à réhabilitation à la route, Mbongo wana nyonso ekenda. Bavandi te tata mokonzi aye susu na projet mususu babenga ngo chile gelu si c'est quoi awa auti
na Grand Kasai. Boyoki maloba lobi na munoko na ye. Mbongo nyonso bima eke. Mais quand même, la qui peut bolo qu'on a bagné sur basali mabe. Kolaka mama kolaka toyebi tata mokonzi alakaka toyebi. Yamakasi za kolaka te, yamakasi za kosala. To mona ba fe. Poso to koti en terme ya kolaka. Mais to kotanga balaboni. Nakosala. Mais même ordre du dé, papa Ndekele, ceux qui font le Babylone, Félix Tshisekedi n'a pouvoir, le quoi, président de la République 3 ans après, et quoi qu'on a ni c'est l'ambino. Maman, bilan, ana, soko keyata na maman vanina, soukambo kakuna. Aza na moko to alobate, à moins que na bandeli, ovanda na Congote, lobo outi na mikili mususu, bilan est largement négatif. À ta secteur, mon côté. Mais il faut rappeler que ça bilan mi-parcours, nous demandé s'ilité. Maman, na population d'Akisaya, président Moko, africain, Kopone Macky Sall, tous en Sénégal, avant le premier mandat, a hérité pouvoir na président Moko à Sala qui plus de 10 ans. Mais tant qu'on découvre na Koti, oui bien le quoi ça? Tomoni auti ko inauguré ba TGV en Afrique to wendo kango na sango mais na Sénégal ce ko kei lelo est commis réalité. Un projet de plus d'1 milliard. Oui bien ça on attend dans les 5 ans. Nanu ezami parcours de nos obenga. A inauguré TGV lelo da Tongo lobi na pokwa tomoni yesu na bilili ake kozwa Boeing moko ya munene basombi ya ba dernière génération. Et rien que sur ces plans-là, ayete po alobayo du fo salakini non azo marqué tanaï. Et la population va kotala oya sali. La population n'est plus au passé, azo raisonner sur le passé. Kabila avait fait ce qu'il avait fait. Il est parti. Vous maintenant qui êtes là, Bino Pozo Salanine. Mais à son tour, Kabila avait dit ok, Azaki pina 15 personnes te pour accompagner. Et lelo, Togolo a chef de l'État a mal entouré. Ndenge solo ba mape que entourage na ende ezo sunga été quelque part. Maman, ce qui Kabila a na 15 conseillers, président Félix Azaba Momi Balete. Au regard, Yamakambo Tomoni Zosa Malamboka. Et d'été, président, Aza responsable, il y a Oezo Salem. Parce que nous sommes qui va détournement de fonds Awa, au Kolimbi Sangay, et Zako Takaka, na présidence de la République. Projet 100 jours. Soko Landele Ango, directeur de cabinet, n'a pas conseillé. Alors qu'il y avait un gouvernement, Oaza responsable dans le Parlement. Donc ça veut dire, ce qui mbongo wana gouvernement Landele Ango, Bapé si gouvernement Moussala naye, et que moi, Nungu Bimi. Mais le premier ministre, n'a pas ministre, on a convoqué dans le Parlement, on va entendre bango, ainsi de suite. Mais le président Zabongote, projet 100 jours, et la présidence. Donc, il est plus loin. Pour moi, il y a des gens qui bagangi meti le président Saboya bien kolongwate. O babengi ram. Hein maman? Bazako continue ko yiba batu na moi makas ti lelo. Mbalele kaki na tuna ki motuna moko na zo bandelango. Wembi ke tozana mwa bitumba la mboka. Na soda wazo bunda na zamba kuna. Ayoki nzala otinde liye toyebi ba salaire ba soda na biso tinde la imanda mbongo acha na téléphone moi unité abenga ta famille bakati ram soko landeli ram wana qui basa ne pour rien c'est la présidence soko yena projet chilou ba conseiller oyo toyoka kwa sala ba note bele wana soki nani oyoki na makambo esami na Kasai yo aussi obona
bekole ya mboka wana bâtiment ya si classe na kati ya mboka batongango na plus de 1 million na kati ya mboka. Bandeko FPI ba éclaircir ko ba pesa ki koloba que mbongo ane bimate ezaki na liboso ya média ya boire ya manger maman toyebi. Il a fallu mboke ganga gronye sa le mandé DG ya FPI ya kobima pendant tout cet azaki wapi et ça ko justifier kimia na nyonso wana. Mais de façon de que lelo ce qui mais okatinga maloba mama po na zota liso magabunde zo simbate mbongo nyonso achilojelo présidence ekei awa toyoki pe gouvernement na yoka babenga bomba warrior na ebagate warrior en quoi parce que warrior azali bagarreur c'est un combattant. Mais on travaille dans circonstances pas si guerre de guerre na est pour une fois na moni un premier ministre maman s'il vous plaît Yamboka aille avec un projet du genre Kinshasa 0 trou le premier ministre chef du gouvernement. Mais je me suis posé 1001 questions. Okoye bisanga musala gouverner na mboka. Okoye sanga musala ya ministre provincial. Ya infrastructure. Okoye bisanga musala ya bourgmestre o avandi kuna. Donc pour bamba mwanzela moi li dessous, il faut premier ministre Longwana avec les ministres derrière. Maman weza makambo soni auto vivre en mboka. Nano esale mate, mais tozo vivre en kaka na pouvoir. Mais tout le monde misala pe bandi déjà gouvernement a sepela na misala ndenge salama na Kinshasa. Musala nini? Ya obama ba trop par ça. Mais soni. Premier ministre qui tati na niveau bamba batrou. Wani za soni pour la République. C'est comme ça que lobby ba conseiller baza penzate. Faut pas loba na premier ministre yote za niveau na yote. Ya za mukabilo ko bamba libulu. Il faut premier ministre avec tout un gouvernement. Non, maman. De façon de que ndeko koloba ozoloba ka ba côté négatif. So faut ta la caméra na biso koloba. Et là on y fait ce que d'abaki si ezali na tango kabila te ya bien. Pendant ces 3 ans. En termes ya bilan, ce que vous pouvez sangai ata moi 3 minutes. Sincèrement. Tokena na sur le plan social. Oza mwasi okenda kawensi. Panier de la ménagère kende tala oyo nyonso biloko toliaka o kabila tikaki lelo eza triplé quadruplé même okei toza toujours na domaine ya social barobine na biso mai na bana komi na lemba kala babenga ilemba komi na bevolue mais kende lelo komona Maye bimagate, dans la social. Courant de l'estage micolonios. Domaine de santé tolobate, il y a des morts et des morts et des morts tous les jours. Na banzi olinga ki olobanangai po na yebi bipa yozali, ongolo bananga no tata mokonze na gratuité. Ngana olobelo ko wana il faut ko tala ngona misu mibale. La gratuité lelo eza na base ya shit et bomi au babengi tout un système éducatif. Et d'ailleurs les sociétés pour un gouverneur arrêté à gouverneur ba autorisé na l'école conventionnelle Minerval les $300 te ba tie sous Canada 299 bo ben na gratuité papa ouais ça gâté à peu $299 au lobby la gratuité c'est échec total. Système éducatif et koufi. Donc pour dire que sur le plan social, n'en parlons même pas. Mais c'est sur le plan sécuritaire. Tout le monde était de siège, oh le lot, ils ont déjà outa moyen mais. Okolo banangai, mboka na biso ese zala envahi, ndenge tozo vivre en lelo. Présence ya ba troupe étrangère na kati mboka.
pays nyonso oyo babengi limitrophe na partie est aza na conteneur na RDC. Même ba pays oyo mikie wana na bengi kwa Burundi. Un petit pays ozokati sango de l'est à l'ouest, n'est-ce pas, à 2 heures du temps. Mais les lois militaires na kati ya Congo. Zambie soki ba kota Kalemi kuna ba militaire na kati ya Congo. Ouganda ba militaire na kati ya Congo. Rwanda, ainsi de suite. Elle, en termes de morts, c'est tous les jours tozole la bipembe na biso. Tous les jours. Pourquoi kolobaki état de siège? En termes de bilan, est-ce qu'il y a une différence entre avant l'état de siège et pendant? Ils ont le même résultat. Batoualo koufa tous les jours. Récemment, mon ibana moko mike ba oti obeta ba masasi ba kufi. Hein? Biso to tambola kana mo voiture na ebaki te na lali pongi na tongo avana émission na yo na koma na station babi carburé mati. Dollar Kabila tika on a combien? Les lots à combien? Mais ce qui mais du côté quand même liberté d'expression, liberté de manifester. Les lots FCC ont manifesté, bon là tu fais ok na balabala, zongi pena feste nao, mais la tango Kabila les a raté. Maman, Mobutu a réduira au babengi liberté d'expression. Tango Kabila papa a eu pouvoir. Écoutez combien de chaînes na Congo, il y a télévision. J'ai quoi ça Misatu, Omibale, RTNC 1 AD, je pense. Tant Kabila papa a eu comme un héritage qui est un dictateur, il avait aussi imposé sa loi. Mais, au bengi liberté d'expression, tant Kabila fils a eu pouvoir. Au côté de là, nombre de chaînes à télévision à Kinshasa. Beaucoup de combien de stations radio à Kinshasa? Sans compter les réseaux sociaux. Si vous avez nani oyo à respecter la liberté d'expression. Parce qu'avant, ils ont étouffé. Ils ont na tant que tout à la télévision. Les autres ont plus de 500 télévisions à Katamboka. Et mon toi même à Kabila. Comment kolobake liberté d'expression est à la. Alors, même si Ozolobana tokotana nakati, tokotana nakati, lelo fayo la nya kene Équateur yo kikuna babini. Bazo peki ça marche, pourquoi? Parce que Covid est allé. Mais tout le monde est à mokonzi auti italien ou abake koyambe na aéroport na ngulu pa ya batu. En plein Covid, mais tant on a ebungaki, elimwenan. Pour ezabatu ya union sacrée. Covid elimwen. Tata mokonza ke kasa yao. Covid elimwen. Et botamiga kapo tangba yo ki fayul azokene Équateur. Yangonde obengi liberté d'expression maman. Hein? Très bientôt, la bilan, 3 ans après, Bokoti, actuel président Félix Tshisekedi n'a pouvoir, tous à moi, l'amboka François Ndeke, qui est important, tous vraiment, tango na biso, lelo, tous on a FCC po, moi, l'amboka François Ndeke, Ndeko, ya DDC, ezali moko, ya ba parti politique, ya FCC, lelo, tous on noté, ba départ et belé na FCC, qu'est-ce qui se passe au juste? Lelo, ceux qui faut qu'il y ait une élection, FCC Rokende, sans ba gros poisson na est-ce que FCC est aux Indandés déjà aux monana que Batunyo sur bazo kende? Maman, FCC est à l'ingomba. Ils ont parti politique, ils ont regroupement. De la même manière, au Babengi Union Sacrée. Ils ont un regroupement. Où ils sont là juste pour une raison mokoboui. Les le koti kokufa lobi musu sebotan. Par regroupement, ils ont un FCC, ils ont toute une vision. Vision ya FCC Zali, tozali fidèle, to respecter ba institution établie ya République. Ça c'est l'FCC. Ceux qui vont monaki de Kabila c'est de pouvoir facilement nangamboyo pour alingi mboka. FCC égale amour du pays. A souhaité makila et tanga.
bolingo ya mboka yango nde FCC soko tangi loi sur parti politique association on adhère librement kokota ezali libre kobima pe ezali libre ndeko nyonso amoni ke bon ngai tanange koki na lingomba ona zalaki na lingi na kende mais parce que l'intérêt na ezali souté amoni ke lingomba ngozo ke na okufa nde yango moni bayebaka ndeko malamu na tango apasi mama yo sambelaka mingi na monaka oyebi fete ya bato ya mabandi na Bible papa wana kosanaka kokata libandi bashov baya me bato ebele bakotaki bazali na basuki na bango bakati yango bayebani te ke chef wana ayebi fete wana ezali mpona 3 jours habite fete eleki elengi to complet to bakisango ekoma une semaine bato bakataki suki mabandi ebandi kobima bakataki mabandi suki ebandi kobima et finalement ayebaki wapi mbuma malamu wapi mbuma mabe na politique eza ndenge wana même tata mokonzi azoyamba bango wana okanisa te azazoba amayele ayebi eloko nini bazosala donc wana ezali vraiment faux problème coadhérer dans un regroupement to kobima ezali vraiment libre. Vous pensez que DDC kotika na FCC est un danger pour la élection? Mais danger na lolenge nini maman. Faut-il les lobiso toza ko croire na combat Joseph Kabila Kabange? Toza ko croire. Beaucoup nani que on a le pouvoir. Écoutez. Kozongate, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu vois le combat ya Mutuloko le tient Tshisekedi. C'est un esprit. Donc éthique alaka na kachabato. Etienne le lozalité mais ozo mona esprit nae au travers mangombo asala. Lolenge moko na Kabila. C'est un esprit oyo batwazo croire na vision nae. Pona Congo et kende ndenge mususu. Lolenge kufite lelo o bayebisi biso ke kufi. Hein? Balobi na biso ke Congo ekufa alors que na biso muto azwaki ndambu aloba te ke kufa aloba nko yazola la pongi mais ezalaki réveil na ye azolamuka etango nko ya lamuka ki mboke zonga na superficie na normal. Lelo aussi il faut relever la situation na de Pespo Tangi Kondo et Etienne Tshisekedi. Finalement, Kabound a démissionné et sous-sauté, silence de la part de la hiérarchie a parti. Kassibande ko ba groupe parlementaire de part et d'autres ba groupe monsieur de PES bazo désavoué Jean-Marc Kabound. Le lenge kanyo so tanga comment situation le lenge bandaki kino lelo. Ndeko Kabound ezali o babengi excès de zèle. Na mukuse na lobité lokola moi politique, mais je parle comme tout Congolais. Ok. Excès de zèle. Ça c'est de 1. De 2. Maman ta ndenge yo zali wana. To bande ko bazolanda biso. Conseil ezamoko. Bazwa kamokano na kandate. Pe ko zwa sumokano na tango esengo mingi te. Il faut ozala les 2 pieds sur terre. Pose mokano. Ezana batozolo bake a démissionné te a sali boyete mais soit que plus loin dans un pays les États-Unis président azaki wana Trump mais Trump a bandé la décision quand Twitter a Twitter bas l'administration fait son travail dès lors que Kabound reconnaît yeba que na ba réseaux sociaux ceux qui zali na réseau social ou ezali difficile à copyrighter ezali Twitter. Mutu donc wana ezali mutu azoko s'exprimer yemoko ozwi mokano ya ndenge wana mais non politique s'assume il doit aller jusqu'au bout parce qu'il est le meilleur perdant pour le moment hein ce qui a boyi ko kende ko matérialiser démission nae ayeba ke na parlement na l'Assemblée nationale
bakobengane kaka parce que vous kaka motion pour awa azana moi qui mia pour bazana na vacances tous les ce soir mais pression makasi wane uti wa pesaki normalement légalement a démissionné te pour déposer courrier na l'Assemblée nationale te mais pression wana nyonso apparemment batu bande rozelango mama toza ba politique décision nyonso esengaka o manyola avant opposer acte oyebi kaka tweet wana ya pamba lolenge sali na bandeko na biso wana mais fragiliser parti mobimba yo mona kite ba combattant mususu pas kabund ba mususu na siège à parti donc pour dire que les partis les plus unis il y a des pro kabundo balandi ezana ba pro nani parti ezaki déjà déstabilisé nazali porte-parole ya IDPST, mais ali constant nazo sala lokola moi politique. OK. Donc ça veut dire kabunda zo ki mokano na kanda. Et soko kei pe na kati ya mokano wana. Tangu na yoki yango, je me suis posé 1000 questions. Kabund azu mokano wana pourquoi? Parce que ba soda, ba garde républicain, ba côté lié ndako, ba saboter ndako na. Alors, je me posais la question. Corrélation nini ezali entre la garde républicaine na mosala na ye ya député, ya président ya assemblée. Relation eza wapi? Soki ezali ke ba député ne ba finga ki azaki na droit bi bon bino lo wa bo finga bo manquer na respect banda lelo na lomwe président na bino. Député moko fingi kabundu te azana relation malamu na ba député na assemblée à la opposition à la majorité maintenant décision ane uti wapi relation eza wapi musala na ewana na oyesama kinanda kunaye et de pourquoi pas kendaki plus loin azape président ya IDPS intérimaire il faut démissionner pour na IDPS pourquoi ça qui a monté na mukuse mama ezali kanda esalaki mais niveau akomi ezali niveau babengaka ya non retour akende ko déposer akosuka libanda aboya ko déposer akosuka libanda apparemment azongi déjà sima pour azolo basi sur le côté alobi ba bazolo ke ba préparer ke loko wana esengola bango za tango muki et puis to mona na ba réseaux sociaux ba prière réseaux salima certainement ça ndeko kabunda apparemment batu mabende balingi ba becha libanda certainement azongi déjà na bureau na ye à parti hein asa bandi musa na bureau à parti na banzité na assemblée bon je ne sais pas bon eza makambo etali bango na kati biso tolobaki amateurisme ekomi mwa mingi banda kaka pouvoir ekomi mboka e perdre ba repère nango nyonso repère eza sauté avec ce pouvoir et soki eza na conseil ngai en tant que citoyen na kopesa tata mokonzi union sacrée gestion ya union sacrée et c'est là qui si ba limite nango nyonso ngai en tant que congolais comme conseil tata mokonzi se représenter souté ala un exemple à Hollande par exemple na moni pe le président français ici c'est comme si azana pas wana parce que tout ça dans 3 mois élection azoboya ko pesa position na e parce que ceux qui tata mokonzi na lolenge mususu moi je pense qu'il y a humilié dans les Congolais. Les Congolais parce que les Congolais sont fragilisés mais pas seulement fragilisés le peuple ne vit pas toujours que na liwa et l'on comment vous tambolate ogo bisanga ba voter pour nani tata mokonzi keina na mbodo benga fief mboka na ye oyebi malobanini bayambeli nango kuna lui-même est reconnaissant masenga ki pardon publiquement koloba ki makamdenge tambondenga ya ki pété makamdenge zo tambolate mama pardon ezaka ya monoko te il faut ça là soko ibaki lipa ya mutu
reconnaître obité na tout le monde projet à Sika, il y a 145 territoires, et ça peut manquer, il y a façon de développer Mboka. Naza prophète ya malerte. Mais na lobby na yo, okobomba ba image yo. Wana ezali projet oyo kobimisa susu mbongo malamu otokoyoka ke conseiller te la joie qui autant conseiller te la joie qui autant. Oh, c'est que c'est nyonso oyo yoka bimisa mbongo la mboko ezali ba projet oyo ba eza mode ya sika ya koyiba ya gouvernement oyo. Il faut créer un projet na sima projet wana ba yibi mbongo nyonso ba récupérer. Aussi sa pauvreté kolongola mabe na base ba ko récupérer nyonso. Mais chiluje lo ba récupérer 100 jours ba récupérer mbongo na bango. Lo lengi mbongo pe ba récupérer pour na nini ya basa 45 territoires wana. Toza une année et demie, il y a élection déjà, pas à pas, toujours qu'il est vers 2023. Les loyaux, est-ce que toza prêt pour nous que les élections politique d'abord, boza ya repenser de part et d'autres, et n'ingomba ya seni, denika dima na koloba na ya suka otaki koloba alobaki ke nan bazumbongo te. Est-ce que toza zala sûr que l'élection ça est en 2023? Maman, au moni na bato bakanisaka mwa mingi na lingi mingi te na loba lokwa moyi politique lelo je parle comme un congolais. OK. Soko tali na misu oba bengi loup loba keza miracle ndenge yeso bando sala miracle tozali na une année et demie tozana problème à l'électoral là il faut ba revoir yango. Toyebi fonctionnement ya ba parlementaire na biso alolenge ba mema makambo. Il faut to sala oyo ba bengi ba renouveler fichier électoral ba enrôlement. Curieusement na zolanda télévision ministre plan à lobby bon et aux alaka enrôlement te ba bakisi yango na recensement. Ce qui a vraiment mouto kanisaka. C'est impossible. Il faut besoin de temps. Il y a qu'à commander des matériel. Toyebi ceux qui commandent les kilelo et que vous jamais moins de 3 mois, moins de 5 mois. Pour pas ça les nos matériel et na nyonso wana fuboza na mbongo. Olandi denika dima lobi ti les lois une na le côté. Mais budget on prévoit déjà quelque chose pour une élection. Wana peut-être mkolomona na ministre budget otunié okomona botunaye mais à ma connaissance c'est le gouvernement ce qui tembe ba pesa ka dima banda musala et en plus de ça biso to bunda petoza ko continuer ko bunda mise en place ya ba animateur ya seni mabe utawana mabe e utiwana kadi mayebi lolenge ya komiwana na bakitani na ye nyonso o balandi yo kanisi vraiment okoki organiser l'élection na climat où eza ko régner. Mais est-ce que le problème c'est wapi les lots faut que le bac c'est un problème technique to pe volonté politique manque ya consensus élection ezali matière o etali opposition Étali majorité, Étali société civile. Bakouchi non se faisait représenter. Na choix ya candidat, ba candidat au besoin ko animer organo to bengi centrale électorale. Mais tant bino bo saleli o ba bengi forcing. Bo saleli yango. Mais aspect moko elongwe na chef à population manque ya confiance. Et dès lors confiance ezalité ata ogangi lolengeni eloko malongi osamate ata leloka dima asalisi ba élection population ondima ngote Léoné vous a la confiance tending to okende makam to comme la 2023 élection et est-ce que opposition d'être FCC bokene ba élection mais to okende ba élection lolengeni to lobby il faut to trouver dans nos consensus autour de la question électorale. Les notions du pouvoir en place, alors bien ça la makamboune à gouvernement. Et à l'ébissoté,
mais ce que l'obia ça makambu ya élection etali population nyonso et population na biso to na kati bandaka la tosenga un consensus autour ya ba question électorale. Consensus soit na bake ko luka misala te bake luka mbongo te to solo la pone élection. Partage ya gâteau. Non, na solo ba bake ko luka élection balobi misala te. Parce élection etali mutu nyonso. Tango okomawa o caution ezali 100,000. Candidat majoritaire au pesa 100,000, opposition au pesa 100,000, société civile au pesa 100,000. Si ko boni yo o leke la biso maele. Hein? Pour le pouvoir. Non, il faut ça. Tu as vu la émission, moi, François Ndeke, to bungi kolobela bilan Félix Tshisekedi de l'Union africaine pour comme déjà na souka et bilan naé par rapport le lenga à Kambeli Makambukuna. Maman bilan nezali à RDC, eza ya Félix Tshisekedi te. Donc ça veut dire ceux qui président Félix akoma ki président te ke mutu mususu akoma ki wana yendanga za la président ya Union africaine. Mais pas si ko ezali yangai. Parce que naza congolais. Nazo lobela bilan ya Congo na Union africaine. Obi mukotata mukonza zo zwa pouvoir wana. Apesa ki 3 défis oya kosala. Il faut lutter contre le réchauffement climatique, à protéger l'environnement africain. Comme ça a été, Congo va faire partie du poumon mondial. Il y a mis balai tata mokonza lobby, maële na enyo soit côté sur le plan sécuritaire en Afrique. Moi, ba poche ya ba mésentente ya kozanga koyoka na wana akosilisa. Il y a mis ça qui kotombo l'Afrique. Kotombo l'Afrique sur le plan mondial. Mais tant que Congo est au pouvoir, Congo est allé sikoyo incarné par la personne. Il y a Félix Etienne Antoine Félix Tshisekedi, ou à la président de la République. Où est-ce que ça la passe? Na 4 Afrique. Na habité sur ça déjà. N'est-ce pas s'il y a 8 mois, tu as enregistré 5 coups d'État. Oui, bien, madame, moi, je vais aboli. Et la sous-souté. Mais zongi. Et zongi, quand le Congo a joué pouvoir, il y a que gérer l'Afrique. 5 coups d'État. Otangi na Tchad, otangi na Mali, otangi na Burkina Faso, otangi na Guinée. Vous comprenez? Donc, un bilan, oyo ezozanga kutuna kombo. Pour mutumo côté banda, Union africaine wana ezali, na moni mandat ya pays mon côté oyo makamba boye salema. Donc ça veut dire tokoka ina bisote. Tokokite pour ani pour problème ezaki belé moyen ko bima Afrique. Non maman. Mais yo mona tata mokonza zo vanda te awa. A totalisé plus de 127 voyages boy. Même sous la Union africaine, curieusement, oui, que l'Union africaine est dans la banque, est dans l'armée, est dans la militaire, le déplacement, nous sommes dans Mboka. Ça veut dire diplomatie n'a vu so faible. Et si m'bité, tu as quitté, tu as échoué. Que tu restaurer diplomatie. Non, tu as échoué. Nous sommes sur le plan africain. Tu as échoué. Tu as échoué parce que Simbité, 5 coups d'État, n'est-ce pas, c'est à 8 mois. Nana yoka ngote banda Afrique et Afrique. Mais ça la miga attend au biso du pouvoir. Donc on a échoué. Une fois de plus, le président a échoué ngambwa. A tu besoin payer ba responsabilité mususu na ngambo ya Afrique centrale. Problème ezaka kozwate. Problème ezali ya kosala oyo peuple azolinga. Yango ndeza mutuya. Yango moni mutu aza sincère akoyipe koboya. Mais là mandat na obité. Na me focaliser na no pona oyo. Na mpomo mboka na ngai. Voilà. Mais aboya gate. Donc tout ça la conséquence. To comme na suka mona mboka lelo tolobi mwa mingi. Kasi soki faut opesa
Naba Obazana pouvoir conseil moko na une année to 2 ans vertical une année nandam poto quotidien na 4e année il y a pouvoir actuel pouvoir ya mon amboka Félix Tshisekedi na bokondi na ye nini faut que ça la pona koluka même couper ça le meilleur espoir moko na population congolaise autant union sazole là surtout du côté social. Mais si les plans sociaux il y a un budget pour ça. Ce qui conseille Zali batika moyibi pombongo ya peuple yango bango bazoyiba. N'importe quoi, IGF faisant ça, Moussa Makasi. Écoutez, banda makambo bimi na présidence na yo ki nanu te IGF akosoli. To ki va détournement ba millions. Et IGF akosoli te. Plutôt na yo ki azana ba province ainsi de suite. Donc wana pe futo kota na kati to ye ba est-ce que ça a 2 poids 2 mesures na éviter. Et ce qu'on trouve en normal, mbongo bungi lelo en termes de millions, mais dossier ko fungwa mawana o ya mi premier ministre wana matata mponyo ibaki na mbula o ya zo ibalelo azana ona maboko eza. Donc pour dire que même IGF il faut tolanda malamu. Ngai personnellement je ne crois pas vraiment na combat na ce que zala qui. Donc je vais te mettre en restauration état de droit au bandeko ba heli biso. Maman, ezana o babenga ba slogan. Na ko tangela yo. Kala to ebaki na nzela suba tsebo. Ezaki depes. Olati moniere lati ezaki depes. Kende na limité au mona ceux qui moniere la tamasus. Oyo babengi le peuple d'abord. Oyo ka kezolo ba masus. Elo ba masute. Eza lo lenge moko bo bengi état de droit parce que toko ta ba d'état mingité bandeko nyonso toyoka ki état de droit lelo ba libanda ba ju ba grâce présidentielle ba bimi alors bo côté ya biso na lo lenge ni rapidement conseil to c'est ça conseil bandeko batika moyibi ya mbongo ya l'état ça c'est de 1 ya mibale c'est le social qui préoccupe peuple congolais. Batika o tomona kiawa o poisson bakeko zo soki na Namibie mama yo kenda wezo mona ngosusu oh non eroteka maboye meteka mabongote eza réflexion moko na pesa bana Kinshasa na ebite so epa na yo na lekisa yango carton en piodi un opérateur économique azoteka ngo 95 000 francs l'état na biso alobi te na moni yango na Namibie eza $3 carton $4 biso moto gendo somba ba millions et demi yoka mbongo mususu IGF Fralande 6 millions mais et combien wana ba fête na 2 jours à ba fête oh carton un pio de carton azoteka ma combien 65 000 différence no opérateur économique ya 30 000 opérateur économique a fouti douane a fouti transport a fouti ba manutention ba taxe belé mais oyo ezali exonéré en tout. Okoye bisangana o ateki 95 000 a fouti douane. Na o ateki 65 000 sans douane. Nani ateki impio douane na cher. Comment gouvernement comme on a ka peuple lokola bato moko bako dipak à tout moment. Baluka moyen balé sa population. Biloko kitatalo, hein? Na moni arrêté après ya ministre économie. Au lieu biloko kite matinde carburé matilelo na moni arrêté wana et pour na tata mokonzi nazolo baloko a congolais a luka deuxième mandat parce que approuvé déjà alors on a la vision non gouvernement moi je pense que ce qui tata mokonzi a luki deuxième mandat a aussi milliers devant population population, je crois, vous avez un mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour. Mais que voulez-vous que je dise encore? J'ai tout dit. Je pense que j'ai fini mon émission.
Très bien, monsieur François Ndeke, merci mingi na ndengo ndima ko na mituna na biso. Tozondi maka bana mboka Congo bayoki, bana DDCP bayoki, tolobeli DDC lelo te tozalaki mingi vraiment na Congo, vous comprendre biso prochainement to kota. Vraiment la mozindo po to kende vers élection, j'espère que bino pe bozo se préparer. Nanga monabino bandeko balandi émission kindoki politique bo continue ko komela biso na numéro est affiché na bas écran na bino to kutani prochainement on a invité Mosusu toujours avec le même plaisir tika Tenzambe à Pambola Mboka Congo.